Toujours spécial. Bonjour mesdames et messieurs, chers internet, bienvenue sur cette émission intelligente de nommer les amoureux de l'art, émission au total sa cabine sur la télé-réalité, l'actualité, pourquoi pas que la cabine sur la news, la vie à l'artiste et puis la œuvre na bango. En tout cas, j'en profite encore de souhaiter mes sincères condoléances à l'artiste news à RDC précisément, la ville à Kinshasa, et à Kolelara pour te perdre vraiment un artiste, un monstre d'art, ou à Tika Kibiso Mokola le 23 décembre à Koufaki, na kombo ya Chico Pululu, ou à Pessi passe na mitema artiste belé, à Tiki Kolela, na famille Mobimba, et puis na famille artistique Mobimba, ba koleleke leleke, ya ko perdre un artiste na bangonde, ko na bango grand frère, Leki, papa, mwana, na nyoso akoki kozala pona biso de loi Tika Kibiso, et ça qui passe à tozali na kati ya hôpital ya 50 en diagonale, il y a morgue à 51 ans. On a le long des sorties à Cornaillé. Tu es pour bimisa Cornaillé parce que bozo mona batu basé belé artiste vraiment artiste nyonso bazo qui ont à cœur parce que ça qui passe na biso ça qui souci na biso ya koya mokola lelo pour na biso moto qui est sur le terrain je crois bozo mona tu na kati hôpital à 51 ans pour to bimisa corps ya mowe na biso atiki biso mokola lelo en tout cas ba fan na biso na lobaka bo zapé te bo kene mo pandite parce que awa ne mael officiel télévision ali chaîne moko o pesa kabino ne ba news a solo marama malonga Kalati on a toko ya mapé artiste moko parce que nous molinga confirmation mingi biso lo ba trotter musala ndebele ngai na Montréal AM Alain Moudibani, l'aigle royal, l'aigle principal, central. Pour ça, toujours, on combat qui vont sur le terrain à 4 hôpitaux à 50aire. Pour nous, les Sabino, la réalité, pour le Binonde, Makambo, ils ont solo. En tout cas, ça qui passe, le lot. Ça est vraiment pas si tout ça, poto la ilongo to kabola matota non ndenge maramango kozala poso to longo awa to kokende tina stade ya velodrome na commune Kitambo bisika corps ya mowe na biso Chico Pululu ekozala wana pote bato ba ya balela ilongo to lela pena to kabola mawana famille biologique na ena mwasi na bana na ye et pourquoi pas na artiste mobimba bientôt là tokozula mino ba interview ya artiste belé bino bolingaka o bokomona boko sepela pe bakoloba pe na micro o ya ngai longo na Alain Moudibani mon réalisateur le plus intelligent le réalisateur le plus suspect pour tout ça toujours musala c'est parti. Et voilà, merci. Tout ça déjà on a un artiste moi quand on promettait bino que to kosolana ba artiste belé ou to ipena ko kabola ma on artiste na biso ou ya tiki biso na kombo Chico Pululu. Bonjour star. Bonjour, merci. Mes condoléances. Merci. Et ça là c'est le ndenge nini kokoma na kati ya morgue à 50 ans kokute belé ya batu na bolingo nyoso batu balakisi po na artiste na biso atiki biso. Ouais, moni Pululu azalaki monstre. Artiste vraiment, donc quand je dis artiste, c'est un artiste ou à Chikibiso, donc il fallait à la cabouille. Les jours à l'élo fait à la cabouille et puis jour à l'obisu na ebindenge za lisusu pour azalaki moto azalaki na art na kati na ye aza moto yo batu banda olinga donc voilà. Et quelque part yo péton qui artiste ozo garder atamo ba bon souvenir na ye événement mo ekoma ki o ça que écoutanisa yo na des faits na biso atiki biso. Si tout ça ba artiste na koma ba gag na koma ba film na jouer na Pululu donc ba bon souvenir eza ya makasi moko kakwa mutu ya vraiment oyo salaka ye bien sala penga bien ezala que Victor Bosuko azara na anniversaire na ye mwana na ye asepela na Pululu akomi kuna mwana bi ngape fazala Pululu ye mo abenganga to kenda kuna to presta to mama na eloko ya malonga donc ye asepela ngape na sepela et to passa week-end wana ngana libanda titongo. Donc pour vous dire que bon souvenir monsieur les attend on a fondé les chaînes YouTube ici ka mutu aliboso aloba après ça annonce ba tout ba c'est abonné et ça raillé et puis ça peut makambu donc bon souvenir ça compter ba gag ba film et autres ensemble mais sans côté ba gag mais yo montant oka ki sangwe ke Chico Pululu atiki biso yo moko na ba temps on peut bozala ki na yo wana ya ba prestation tant oka ki sangwe na matoyi na yo sala ki ondenga. Ouais, sango ya liwa ndeti ya mutu oyo bozara na etango yo kango eloko liboso esalaka na loko ya doute
tant na yoka ki liboso na bi botika ba jeko ya mbeta ngamo na yo benga na yambi leki na ye tokoki sola ta kati na yo benga subo na yambi pasteur na ye pour me confirmer que non il y a solo pour la koufi donc voilà et soit qui est salagi passi to lelaki o sengela to lela tant to epé to kotisi a pema et lelo za mukoto bimisa to elisusu. Alors conseil ne kozani na artiste epé o bazo tala yo bazo mona papa événement e komi artiste nyoso baye ko lela Chiko Pululu parce que pesa mela penza batu nyoso tebo mta kufito to na morgue belé bo c'est kaza ki vraiment monstre d'art. Alors conseil ne kozani na artiste batikali. Ba biso batotikali tozalaka ini bomoko totika ba biloba loba totika ba ranking mo ezanga tina yebisanga isoko za na problème na Pululu nde akufaki bongo brusquement yebisanga aux 8 ans senga e pardon te c'est pratiquement impossible pour na bande comme susu. Alors mutu na mutu ameka ko garder moi bande na ye totiko créer ba désordre totiko créer ba ranking inutile linga muninga loko milinga ka to éviter ba polémique tout ça to vivre bien dans le monde d'artiste. Voilà, toujours il y a des artistes na bino bolingaka par rapport à l'événement où est comme le biso mokola lelo et nous avons présent LBG, l'homme de Capernaum. Bonjour président. Bonjour maman. Mes condoléances. Merci. En tout cas, na kitongo na kuta ki déjà na libanda porte ko la kisa affection et puis bolingo wana ya ko partager mawa pona défait watiki biso na kombo ya Chiko Pululu. Et nous, nous sommes aussi pulmoner au bitenga fona qui est à morgue. Ouais, d'abord, pour moi, c'est la première fois qu'on est à morgue. Non, on est à morgue. Et ça, d'abord, la grandeur, la valeur, ou avec un tant qu'artiste. La première fois qu'on a eu, la façon dont il m'avait encouragé. Il dit qu'on avait dit non, il faut nous aller, corps à Chiko pour les Wobima. Donc c'est un peu ça. Occasion nini o esa ki ke yo na Chiko Pululu bokuta na quelque part na soit na nzonzing soit na tournage soit na spectacle moro boy. D'abord to kuta na d'abord premièrement na Mbinza. Na Mbinza ya va na Mbinza. Na pe na kuta Mbinza. Et c'est que to kutani étant qui ma voisin dans le quartier. Toi tu peux ça na mbote mais première fois to kuta to sur les ari na tournage moro pe na ninga ba Mbinza wana. Ton na tournage na monier. Nous avons approché par rapport à la grandeur des pères qui Abou Akayo et Soupar la mise sur battu. Maintenant, comprendre on a comme maman LBG. Merveille Bunda bien, Soda, Natala Rayo. Félicitations et souvent des salaires ngabé comme on a grandeur ni pisco aibingai. Si tu peux ça ni ba moti na anzili bonjour président. Na yeba te ka yebinga na faut être kanisa nga fan. Mais alors que ça ngapene ke na yebi Natala Rayo Bunda be patangi nga ba titre muso ba film na nga. Donc pour moi, ça a souka bien avec plaisir pour ngai. Donc c'est ça. Alors tant que qui sango que Chiko Pululu la Kofi. Et tant que yo tant qu'artiste au monde qui okutana na yo monde qui humilité na simplicité na ye. Et ça va yonde. Ça m'avait dérangé, ça m'avait vraiment dérangé. Mais tant que chrétien, dans le bec à gloire à Dieu. Dans le bec à gloire à Dieu parce qu'il a bien nous dit dans toutes les circonstances, il faut au commissaire à Nzambe. Na commissaire Nzambe. Au commissaire Nzambe mais par rapport il y a ba soupçon ba rumeur ba bazo le bébé que non Chiko Pululu batelier poison atela qui vit de loin et zongelié Chiko Pululu azaki malade ba te bébé bazo ça ba par rapport il y a ba connaissance na bango mais yo mo tant qu'artiste yo mo moni liwango ezaki yo mo lobi tant ils a la rumeur et on peut pas rumeur ils ont la rumeur ils a pas rumeur parce que bela été comme ta kufimba mort boy attends to mort si bitango ko bela te ko kufa ils a makamoto moni pe to kuti trop. Ils ont Chiko Pululu te muta bela te mamo akufa. Ils ont makamoto moni to kuti pe to yoki. Vous comprenez ceux qui ont makamoto déjà salami pas mutu mo boy quelque part ils ont normal muta kufa na yana lobi na circonstance sur gloire à Dieu kara paix à son âme Chiko Pululu. Il y a d'autres choses on a au baksati. C'est ça. Voilà, merci président mais conseil pour grouper sa artiste au msune même yo pour no botikali conseil pour grouper sa artiste. To linganza mingi. To linganza mingi. Mais bolingo ensemble la tembi no artiste. Tout ensemble même pasteur Jean-Paul Mayata benga bino kutu na ba organisation mususu pona ba prière ba séminaire boya te bolinga te. Moi j'étais là. Yozai. Na le wana na mona ba artiste mususu ba le wana. Tozala wana tout Nzambe. Ale mudiba na ebité pasteur de la foi pa benga ba tuti ke pa ba kufati. Benga point. Aloba te ke na bengi ba tu pa kufati. Non. Pasteur de la foi lobaki na bengi batu poto kangaliwa te.
poto kufa na Yesu. Donc pasteur de la foi soki neti elbija kufi akufa na Yesu. Donc c'est ça ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que na bengi bato poto kangaliwa na waliwa to kangango ndenge mystère ya Nzambe. Mais Chico Pulula ya kité na prière donc c'est ya kufine kati na Yesu te. Olobi Chico Pulula ya il faut battre que bato ba yaki wana ba pe kati na Yesu bato ba yaki ba kati na Yesu. Pasteur de la foi ça attend que c'est biso ka jour on a les soins que to kufa na Yesu. Vous comprenez? La peine bato musu ba yeba ngope avant ba musu ba yeba ngope ka wana. Bato musu ba tchango pe na misala bato musu ba tchango pe na misala te. Donc c'est ça, ce n'est pas dit que ne Chico Pulula kufi à Koufina Yesuté. Donc Nzambe Mouranda Ebi. Et voilà, tout ça toujours wana pour na kukabola mawelongo na ba artiste na biso, ba star na biso, ba toto kolela l'ensemble par rapport ya liwa, ya de fin na biso na kombo ya Chico Pulula atika ki biso, na zape na artiste moko et puis le DGP ya chaîne moko et na kombo ya Sam, bonjour mes condoléances. Ah bonjour maman, merci beaucoup. Lui tant qu'artiste sangwana et ça qui ondenge ni ko benga ba bisa OK artiste Chico Pulula atiki biso et ça qui ondenge ezaki vraiment pas si makasi parce que na ne moko karane o to kufisi bato ebele balandani et puis là to va to vanda ki to yoki susu Pulula akufi donc ezaki vraiment ilo mo wa bien te bonga kutu ke mutu abeli boyebi ganda obela et puis akufi donc il y a kufi ka boye subitement donc ça fait vraiment mal. Oui, ça fait mal mais c'est parce que bino mon boza ba têtu parce que président nani Mayata Jean-Paul Mayata beng saki ba artiste nyonso bobonda po kangaliwa mais bino boboya ki koya yomoni liwa ngo peso tambo na bino ba misi tiki bango yeno po ba comédien boko mo kufa est-ce que ça pena ya solo que parce que boboya ki koya prière est-ce que nani akangaliwa est-ce que mutazana fox yo kangaliwa kasi ya benga bino po no kangaliwa totika biloko mususu tous ala vraiment logique donc eza makambo oyeye nzambe moko mtapesaka ye moko pe mtazwaka donc wana eza mystère moko boye caché eza makambo nzambe eza makambo te mutabengi po kanga soki liwa soki nene donc mais siko cause ya liwa na eza nini parce que batebe bazolo bake abela ki ba msolo biza poison siko yo mondo mona na ningo bana ko zela na artiste je sais pas si tu peux être qui occasion de kozala na ye na ebité ozaki des occasions ozala na ye Pululu to tourna et puis dernièrement et ça 2 mois to tourner na na site moko boye il y a je crois il y a bossé je crois to sala ina na balianza banene donc siko kotala ebo bana ko bela non Pulula wana obela te autaki ko bela moi mukende zala ka mta sali fièvre malaria tout ça moi malaria meli bakisi akomaki déjà normal kuta zongela ekutu déjà nini bière donc akufika boya sali crise donc bien on va mort subite mort subite mais mort subite on est kana artiste comédien bozo kufa to bité mukilongo komi na suka to ninto zo ba batisco to kotala batu kotonda na ngati ya hôpital à cinquantenaire bo artiste belé bozo okosa biso ba bolingo bozo lakisa biso ngana na ba matanga parce que en coulisses bozara boité bo sanga na boité bo kutana ngate na matanga nde bozo lakisa biso ba ironie c'est comme si bolingo ezali mo remarquer en côté. Oui, il y a des gens baza ba hypocrite. Il y a des gens oyo basala baso ba moni elo mo boneti ya boye ba manifestation mo boye ba ko bima basala lokwa bangonde baza soki ndenge ni so ndenge ni OK so landeli bango vraiment mutema donc elo mo boye ya malonga ezate mais kaka balingi ba paraître va paraître devant bateau yango moni donc ba hypocrite vraiment baza belé kolanda boyete no moni bateau zo mona bateau msusu ba ye o mona msusu ba rolela pe dans temps on avait quoi on est bien on avait ndenge ba rolela l'ami tout capère et logo ezana moté donc kolanda on a te et puis ndé bazana ba bois qui ça qui présent artiste na biso Chico Pulula ba no kipete pendant moment pendant temps succès ya Chico Pulula qui ta mutu mota ba na ko bengisa ye ndeka to yiga ki mutamala mo za qui présent modéro totokani et puis na président mayonnaise bon se batika ki ba na ko kipe à ta côté mais na matanga tala ndenge batondi ba olela biso ba faux batu na ndenga mukete kolanda te ya on a biso kolanda na ote donc bango bazalaka balandaka place ma echolaka balandaka place ma echolaka soki ozana yo nil bakolanda yo te la preuve en est que ngana kufisaki artiste mais omonaki mwa bato mo boyeka ya moko mais ba artiste msusu ba yana bango te po batala kaka kuna vena visibilité ya malonga
Mobulu donc. Tout le monde présent ça ça y est on a na le pont ba chiko pululu ya pesa ba mbongo asa ba bilo na wana mais biso ba bambi ba mabanga est-ce que ça y paye solo. Mais oui, il fallait qu'il ba bambi ka mabanga po asaleni. Po pululu de son vivant asalaki ba bilo wana te nani ça asalaki ba bilo wana te ya lukata pululu mwana mai na moni okemba boye simbata mwa mukebo salata mwa rien. Ce que mon homme t'a confié à poser un bloc. Imaginons un peu. Il paraît qu'Azaki président naïe, non? Oh, président naïe Azalaka. Azalaka sur président naïe. Si quoi Azalaki groupe naïe. Si quoi pas comme président n'endengue naïe. Comment c'est un peu ça. Si vous voulez raboyer tant qu'artiste, conseil européen ça n'a artiste au Batikali. Bon conseil vraiment comme tel et ça vraiment ma capacité mais on a le baka que l'artiste Batika hypocrisie. Qui montait mamabe ba longola parce que tozo zonga donc flèche ezaki likolo boy mais flèche ezo kita donc flèche mene comme kita donc to comme vraiment na c'est so landi théâtre na biso ezo comme les plus amplis na ghetto je comprends les comme les plus amplis na ghetto parce que bolingezate tozalaka ba exemple ba ivoirien wana ba nigérien wana si bango ba koma bongo c'est parce que ba mi pesi vraiment donc ba salelo au monde il y a collectivité. Je comprends. Mais biso to linka o ya jouer a linga ba ninga msusu ba comme place ya zate anyata ka bango tu vois. Donc exactement mawa. Et on a sengi na ba artiste bolongola hypocrisie na kimute mamabe. C'est un peu ça. Comment on a eu pendant la kati ya hôpital à cinquantenaire en diagonale ya morgue non par rapport à événement au ekomeli biso lelo et tant que yo pe artiste et puis présent ya groupe moko comme ya Sinark yo mo lobi ni par rapport à événement. Oui, déjà on est obligé d'être là déjà. Le fait que c'est un collègue, voilà. Donc, Sengai Photos là déjà. C'est un jeune frère au Tobandero Solo la paix bien. On était bien vraiment. À Tiki Bisolelo, voilà. Donc, c'est venu brisque. Et Toye Poto partager Mawana, na famille biologique naïe. Na famille artistique naïe, donc voilà, c'est comme ça qu'on est là. Mais par rapport à mon bon souvenir, moi il y a mon comme la Mozaki. Oui, un souvenir exact que tu joues vraiment na Pouloulouté, vu que Bisso na groupe na Bisso déjà tous à la Kyodo et Pouloulou jouait chez Sai Sai. Et puis après na Banzonzing, aïe moka bandeko préféré na été parce que abanon mon na Kyodo na Bisso. En tout cas, tikalaka vraiment qu'on souhaitait à jouer ensemble na Kyodo. Ngai na souhaitaka yango na sengaka ye mais atikala kolinga te. Donc voilà mes souvenirs ça que tu joues na déjà na Luanda dans un spectacle et pour moi je dis que c'est un artiste extraordinaire. Il avait un talent incommensurable donc voilà. Donc à Robetelo logo na seconde voilà. Donc moi j'étais aussi fan il y a Pouloulou, donc voilà. Mais comment on a que tout le monde a matanga boye botondi artiste belé mais attends moi to monter bozara na ngobino moko tant que artiste bo se réunir moi association de tozomona oui association ezali eza association ezali comment on est association ANTPC ezali bande copé otoza na poto logo la nani et mon vivant ezali ba équipe ezali voilà donc mais je pense que vraie association ezana no mutu vis-à-vis ya ndeko azui problème c'est qui esengaki to cotiser to tchétché moi ba cotisation na biso je pense que o yang meilleur ezana no yango wana voilà mais ba benga ibine pas président Jean-Paul Mayata pour la prière pour kangaliwa bien so bokenda été parce que on to sali constat que artiste et comédien bon mo kufa mingi par rapport à artiste non liwa mutakanga yango azate si Dieu dit il faut kufa kaka mais bokenda ita ben cela dépend à temps mutu na mutu bon ceux qui nazan attente moi aussi j'ai un groupe que je dirige qui est le Sinark nazape na bano yanga peut-être bamsusu pe bazobela voilà donc et ça la teke confusion ça la raté mutu na mutu azala na groupe na ye tozali ba concurrent loyal ozolandanga toza ba concurrent loyal par rapport au travail mais toza ba collègue dans le travail aussi moi je ne pense pas il kambo ça na groupe tel
ngai naki na lati yango totalement comme yanga même na bango kolo groupe ba loba oh mais yende ni makambo ya biso ngo latango voilà et surtout que monde na biso ngo na ba réalité telle mais belé voilà netinga na sala kana ngai un peu dans mon travail et dans mon petit coin et voilà mais s'il faut assister ko sala auto ko sala to sala ka to sala constat to mona ngala mingi ba matanga so muta kufi yo ye mais les arabata moi mpandi moi nzonzi ngo sala te présent Caleb na sala na banzonzi ngai mono na producteur j'ai produit beaucoup de films mingi kaya yo moko ke ba to non je produis bato yo bazongi sa théâtre ça banane o bazongi si yango et comme vraiment les sous et c'est SCP Lisa Sina que TV na Top Vision o yaki ko zongi sa théâtre donc na sala kanzonzi na jouer rapé na Top Vision voilà merci beaucoup. Nos yeux spirituels et nous fasse l'échographie de notre esprit pour voir ces merveilleuses personnes. Le Saint-Esprit qui habite à nous. Il est à nous. Il est à nous, oh cher Saint-Esprit. L'Esprit révélateur. L'esprit qui donne la vie. Nous avons toujours un kati ya hôpital à cinquantenaire en diagonale ya morgue na ngokande tolobai que nous avons pour ensemble ça comme d'habitude mais ça ko CPC bino ba fan na biso ya Mayal officiel télévision toujours on a pour na musala ndenge za bonjour ya Nicole Bakata. Bonjour. Mes condoléances. Merci pareillement. Merci beaucoup. Tout le monde va tout de bien à Katia morgue et puis hôpital à cinquantenaire par rapport à événement où comme les biso lelo ya ko perdre artiste na biso mona na kombo ya Chico pour le yo moko etant qui artiste bozala ki na ye bo tourner ne banzonzi et sala ondenge. Mutukuto oyebite. Ozoleka na nzelo moni bazolela ye. Oyebi ete et ça lui passe. Oleli pe ebongo oyo oyebaki ye boliaki ensemble bomelaki ensemble botambolaki ensemble pas ezalaka kaka mais est-ce que bana posa ba ne vérité parce que bato musu bazoloba que non il paraît qu'il y a belaki musu ba beza poison to ebite tant bino bosali banquette pour na koluka vraie vérité bo marquer que ezalaki nini nga vraiment nasalaki enquête te il faut kotuna baninga oyo to famille so basalaki enquête pour na poison tout cas na éviter pour na maladie na yoka place abela été donc na yoka ka sala crise na ndenge meme na kufa OK ndenge meme na kufa mais tant qu'artiste boza puis moi temps ya ko jouer na Chico Polo to joie tante to joie ne mbala ebele voilà mais ba bon souvenir nini oyo garda ata moko oyo garda pour na artiste wa ba souvenir amala muzaki ebele pour na ye ya mabe pezalaki ya mabe na na temps otanga ngo soute parce que asatiki biso ya malamu eza peka ebele eza ebele azalaki koya kotala nga azali mpe kobenga nga na voyage mpe toke ensemble so koswana mpe toswane tobanda oswane mingi voilà c'est ça mais le atiki biso esala vraiment parce que mon abune ebele kotona parce que to sali constat que artiste ebele neti yo zo temps ya rejouer na mbala ebele pour ça qui ya yo vraiment ba te ebele ata ko benga na nzonzi ngeza ki tata moi temps na ndako moi lisolo ezali te mais comme mon artiste botondi awa na kati hôpital à cinquantenaire to sali constat que bolinga ngo eza na ngote bolinga ngo comme mona na ba matanga maman tozosa na kati ya société eza na bato musu baza ba pire bato musu bakutana na msala bayebani mpe bandako te ndenge biso na théâtre toza donc kolobaki yo bolingo te wana nga nayebi te moto na moto kende kotuna ye mpo na nga nayekolela ndeko na nga olela ndeko na yo na continuer toujours na question na nga ya Nicole tosali constat parce que président Jean-Paul Mayata pasteur abengaki bino so artiste et comédien bokele na prière na Thérèse ya 6 ya Sainte Thérèse tosali constat que bozali te pa ba qu'il faut bakanga liwa mais bino bozali te tosali constat que bozo liwa bakanga kango te toza banzambe te moto akanga liwa eza nzambe voilà. Mais est-ce que beaucoup faut que fait belé na artiste musicien kokufa po toza bato
toa baartiste toyebana yango bozocomprendre ke tokokufa bato simple baza ebele mpe bazokufa chaque jour moye boyeba eza te baartiste soki akufi to problème osongolo boyeba facilement